Maman chez les cocos, elle est comme ça. Maman chez les cocos, elle est comme ça. Naloba loba yeza la kakato, lelo nazi, lomare wezi. Bolingo na yeza zoloko, na motema ye. Bolingo na yeza zoloko, na motema. Soka edo muzamba koteli ne mere chefe ukamba moko pepa kituwe o monete neko samizola sulumema Fatima Mbulu Rosa Mufuta Rosa Kanta Hey yagora kangapwa ikwa ana kangapwa Sina kangapwa ana kangapwa Simozo kangapwa Usama kangapwa Rosa Mufuta Atile London Babu Babu Voilà Abanda di Sende Ita di Maya Eta Badi Mada Ezoneda Waku Ana Bwanda Bwanda Yamana Bwanda Bwanda Ana Bwanda Kubwanda Kubwanda Yamana Bwanda Bwanda Kosa, Wuna, Chogo, Usamabeko. Alebeda Monia, Madeda, Monia, Madeda, Cedric Emila, Edo Bebele, Bena, Nasimada, Bena, Ebenari, Bena de Presse de Zamunda, Yadada, Yadada, Toga, Obeso Kaka, Chazim de Zarama.
Leonardo Miss, c'est comment? Oh, lelo, 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 Adana Togo, lelo, Mama, lelo, Adana Tinele, lelo, Chola que pasi na bino lelo kweli nai lelo beti ngai kawo debu monyoko lisa kieza kulutu ya jouissance ezala ata mériti na playa bolingo kasi esatwana yotinai yako aboningai na souffrance ya libela ata condamné à mort masanga likebe bilei ezalaka koboma amour moko eza kobo ma planète mobimba pola moreza visa ya compliqué epesameli moto apusu bapime liroi mwasi moko ayebisaki ngai
mokolo bakabelaka ekoleya 1 million asepelaka kasi esengo na ye elutaki nenelo mokolo mobala alulaka vi na ye mobima alobelaka ye ba je t'aime émouvant eza na mai na miso oyo selon ye eza na valer koleka diama karo baloganya na yonga baloganya na yonga deja tikelanga ntango etikalie mokolo makoyande bakutango kado damuye baloganya na yonga baloganya na yonga deja tikelanga ntango etikalie mokolo makoyande bakutango kado damuye mpona koyeba implise kalede eswaka ntango moke etala banzeta limeti bakoki olakisa kenza lobi akomi spécialiste kasi mpona koyebaki motema nanga epona yo yolinga ezwa ntango boni tala bavengle badefina bolingo yango na feti ya magorodo oyo aza na makwanza ebele yende mokambi yango erere ezalaka elengi na ntango bozosala ngo elongo bato ibili naza jelota mapapu esomonanata mino esekisi mosuni mino eseki nde mosuni po mino ekolia mosuni lorete mpemba ange koi omba na chakwa sizamba sambi joli mayala e madoba mado na feti ya magorodo oyo aza na makwanza ebele yende mokambi yango erere ezalaka elengi na ntango bozosala mwelongo ibili eske yokobala ngai bango bakobala ngai yo eske yokobala ngai eske yokobala ngai babale balu balela nae olingo yango episole karole balu balela nae olingo yango episole baloganya na yonga baloganya na yonga deja tikelanga ntango etikalie mokolo makoyane bakutango kado damuye eloko nini batie na motema po lelo nguma boyenga ye nekise jamais celui que tu aimes pour celui qui te plaît mon amour motema na ngai ezoreprochenga nano nasepeli te kibokokolo ya Denise kotisanga ntina destination ya elengi nayoka bien erite mokubara mati mambulu na lwanda baloganya na yonga baloganya na yonga deja tikelanga ndambo etikalie mokolo bakoyane bakutango kado dambuye mbote mingi na bino surtout bozolanda biso na banza ezo fait du temps lelo boye samedi toyepe na mopepe mosu ya sika ya musique congolaise moderne na banza bazali parmi ba musiciens oyo lelo ba défendre couleur ya musique na biso
RDC bien que tolela lela eza okita mais bendelo quand même les hôtels ok na mikili Afrique na mikili ya poto atako na poto conseil kobeta sauté na banza buto alelo entretien na biso et aux assurer yango to bosani pété banzembo nyonso to esepelisa biso na zena plaisir esengo ya oyamba faire rigola Jésus des nuances na yende to beta masolo na lingomba na ye ya faire n'habite faire rigola groupe bonsoir Ferré bonsoir faire rigola Jésus des nuances ozaki chétan non chétan ils a comment ils ont un peu de surnom ba combo do mondelo Jésus des nuances obongwani c'est bizarre ba famille ba ça alors za combo yaki Jésus des nuances oui vrai nom na yo ya famille comme ngai vrai nom na ngai ya famille comme ngai Hervé et comme ngai mboka ezali Gola Bataringi Gola eza combo ya Gola eza nom de famille eza surmonté non eza surmonté eza combo ngai penza donc Gola dans la famille Gola ouais famille Gola alors le loboy au sali moi parcours mon laïe ngala moi ngiri tikana moi PC longo staff London ouais staff London après on ah oui orchestre quartier tout petit après Wenge Musica 4x4 oui. après dislocation tout ça la maison mère après maison mère tout ça sous les marquis avant les marquis aux un quartier là avant non avant non Nazaki na maison mère vraiment le marquis maison mère tout ça les marquis après les marquis on a créé groupe nanga après on a eu ça la pause on a signé contrat na Mopao quartier latin après quartier latin carrière solo quoi. alors toujours kobana aboye depuis au sali orchestre ya sali mbula boni to bandi 2006 depuis 2006 on a sali album début 2006 na roya tant album est bimé donc to bandi depuis 2006 ok to sali toujours année hein vous y année oui déjà vous y année tout ça 2015 donc bientôt comme ça 10 ans déjà je pense 10 ans. Bientôt alors ça s'est fait hein bien sûr bon manto le baboy musique na biso to le la boy kala o musique ya Congo ezaka na ghetto mais lelo quand même bosser effort bo bima libanda bo beta ba Côte d'Ivoire bo kende alors regret na yo tamboli ozaki na wenge parce que à l'époque ezaki lelo musique congolaise parce que ko benga musique congolaise te bandombolo donc vous a parmi bino bato botombola indombolo ke liboso ba regret na ezanini lelo sozo taboy musique en bino bo matisaki non regret ça que ndenge tozobeta na potote ndenge tozobeta na potote mais Afrique tobeta na biso regret ça mingi on parce que lelo ndenge tozobeta na potote épanouissement mingi ya ba musiciens ils allaient attendre sous to sali moi tourner toke poto musiciens on s'est retrouvé tant sous une mois temps sur recréer moi voiture moi quelque chose moi situation ils allaient moi bien quoi donc malgré tout temps sous to na poto boy mais regret ça mingi parce que l'activité tant que na boké tant sous que ok et comme il prévoit que tu as la temps sous famille ok on va na bana de moment on a mais ndenge ça vraiment to que na sous poto to ça l'activité ya malonga ça sauté parce que regret ça on a surtout épanouissement ya musicien mais yozo que ota bana wana mais c'est moi batu bazawa na staff on reprocher binoni je ne sais pas parce que hier musique bon ba yambaka ndenge wana bo beti ba Bercy ba Zénith bon lelo boye ngai nayebi lo bazo reprocher bisoté nayebi te soki za nayebi te so ba reprocher bisoni mais nayebi ke makamwana yozonga nango to zonga na so beta na poto ezangai te mutu na koza initiative wana bakulutu nanga bazali boso bazali oke bakozwa initiative wana ya kosolola komona pe tamso bakonzi ya mboka bilo mwa ndenge wana ndina babika keno ngai te bakulutu bazali oyo bakozwa initiative wana ya kosolola kotala ndenge miso tokodekante situation wana koyokana na bandeko na biso baza na diaspora na baoyo biso tozali awa tokoki koyokana mais eza biso ngai te na koprendre les devants mpo nango mais basali association ya bomoko. En tout cas, je ne suis pas au courant na habité. Que bon mon papa Wembaza wana mama chala mwana mbili ya Belgique piana Weranson. L'initiative na bango ça bien mais naza au courant en côté. Mais quand même on peut s'adhérer non? Bon baza mikolo na esprit ya malamu. Non kebeta mona ba ko ba bina. Donc je pense que biso beto goluka ba wana za bango eza ya ba kulutu. Talaka.
Mais bon, défendre la musique, moko. To défendre la musique moko. Ce qui est ça que nous le mot bako beng satan musu que non ah. Tous en a réunion moko par exemple les singeli que non aux à la jeune aux à la mukolo il faut oya les ndenge za la tam musu que non ministre beng si artiste ba tout ça on a besoin de artiste to to défendre cause wana moko parce que tant aux loba il faut tout le monde tous wana ba konzi mboka donc ba mikolo o bazali boso na biso ne mutu ba repose invitation et pas ya ba konzi mboka pour babeng sapena ba biso que ça soit biso ba jeune que ça soit ba kulutu na biso biso no sto sangana le langage moko voilà d'accord nazoko banayo un très grand musicien tant au milieu ka yo mo timbre vocal na wana so to bina ba musicien nyonso za balekana o bazali auto et kokay nene ah tu vois vraiment na lingaka olingaka te tant au milieu kaka parce que po yemba déjà na lingaka balingaka na yemba lokola Lassa Carlito parce que baza balingaka na yemba lokola Lassa Carlito nalingaka na yemba lokola De Baba nalingaka na yemba lokola Pepe Kale oui nalingaka na yemba donc baza ba idole nanga oyo nazala lelo boso nazoyoka bango na ba ish surtout Lassa Carlito na ba bina keno TV nzambe apesa mungongo na bi ah lokola nga peta musu na bani nazomika donc Dieu merci nazomika mais nalingaka vraiment baza l'un des fans que so na yemba lelo pour na yoka bango trop. La composition, c'est comment? Aux en parolier ou bien yo mondo comment? Moi, il des ali mais parolier bazali. Parolier dans un mot pour leader cache ma question me repose en paix. A oti kabiso ça fait déjà un mois déjà que son me repose en paix. Vraiment na bini na rolo baté aza garçon moko asali trop. Trop. Donc, nous avons parlé tout travail en Abango. Aïe Nanzembo, nous avons dit que nous avons Nzembo, tout ça, nous avons uniforme. Complété. Nzembo, signer tout ça. Après, aux Nzembo, on a PC le carte, il faut modifier, tout ça. Et ça, il y a PC, on a une idée, donc, comme Nzembo. Donc, des fois, moi, idée Ali, guitariste à Rosala. Composer biomane. Et si comme là on compose ndengwana peut-être aux emporter na kanda cause ya bolingo et cause ya vie moko pe na société a tout méchant mais cause ya écriture moko si c'est kanda biso do nga na za pena baja so muta tumbolinga na rosalela nzembo na za déjà et ça ça rappelle non noté mais ce qui vraiment muta tumbolinga au lieu tant mususu loba na osalelo bena nzembo mais bato banda koti kikumbi unamdo nini nzembo nini Mario na lelo makambo lobi bajara bilo mwana ngwa doso muta tumbolinga na bi muto na osani na woni ke lo mo non niga vie jaloux go non vie jaloux dans nzembo akala nazala non déjà ah oui mais dans un moment où ils vieux jaloux, na chauffeur na receveur. Batuba yebisu à l'époque, na bande oué on a télévision. Les aki chauffeur na receveur. Le tikali suko na yemba chauffeur na receveur parce que le total ba chauffeur na ba receveur. Na zolo ba chauffeur na receveur ayibiga lobi a ozo nzoka mukolo motuka a oteka motuka na mauvais choix. Donc on a dit bon le roi nini boye banze mezo vendre moi en composition mutu pesa faut mo faut libérer mutu dégager banini tout ça bon moni composition ils tellement que tant Nicolo tout ça l'album mona banzembo ya boîte noire misusu to travailler penza te na misusu ezo ya rokota lisusu donc ndo ba non dégager ba loi ba vieux jaloux ba bloc wana net nzembo ba vieux jaloux to dégager on déjà et bima en tout cas c'est bien alors Boulora to betara ma solo musique bani batali le Jésus des nuances et puis que vous êtes belé alors beaucoup excusez parce que banzembo ba musu bino bo senga faire ayemba et ça question répétition to bongisango pour que suite logique ezala bien alors hier azan banzembo yo a proposé poété bisona bino to landai à travers musique oya salaka bien to zonge lingomba to landi banzembo au Ferrego la bonne c'est biso et bon to côté nebna Chorigo la papa Soraya
Dada Arnaud Matiki Edo Tsotsa Ira de Prince de Zamunda Si Aurore Si Le boss ventrier La Lucapa Si balabala na biso nene folelia e taboli ya mode la vinzo nakoka kitepe na frutaki maboko na ngana miso pona tala vraiment soki na nangwa sala kikoleka mawa hey 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 Mama catholique, ce qui va se consommer Maria Liposa Grotenaye. On vient pisa, ce qui os allé qu'à Marie-Madeleine. Topé cousina, je suis pompano comme un angaï. Vous l'avez chassé comme un kono kanana konangaï. Tobitira, consequence à la cassina. Famine bino, mehenge, oh, hey, hey. Yakina finangana système ya mbinzo après avoir consi sengo silisinga elengaple okeko komela nani ya mali pumu pumwe popo s'envoler na lune de mer na nuit de plaisir nuit de noces nuit de chaud hey, hey. Moninga pesi boule pona mire kuyate yozi poso tabe Otsele kwa kuya Meta kazo selo moka Akolese ma famille boni Si Patrick Mombata Fiston Masila Gestapo Charlie Salaka James J'ai souffert d'une maladie avec comme amour. Tamona mona kionenga na zwaki guérison. Olobaki na ngatu kobo ya nati. Kakaliwa eko kabola biso suka malobeza laki abololo. Nzelo sotambola sokyo yoki. Bakude pa sokyo moni mandalala. Izanango de nationalité Matanga niki Ogala boy nonga O resisite li susu batule Bapota nyonso akala etu Mwami menge Ngai komoto te me de jova e chanai Makila esili odire na komya we Yonde so shenanga ya transfusion Alors sunga poria ni memobina Salanoki aneme komi prodi E komi omboma nango kasa pite Koli Nagasoro mi balobe Kiki sola quantité Pe qualité bile Soko sola mi kolonioso Ça que changerait pas tu risques de tomber malade Kasi komono mi kolonioso na mi sona ngai Eza mono tuna buka vituna ngaesi misana Amuno esaline miste Maratanga mina Minololo ya satima Mengela ngai Kopi mela ya moti Sayamba mono sebu Sheri ya kato se fer sune Mengela ngai Soko lingi ngai Soko lingi ngai Lobana nwe Manolo vaka alobana nwe Pito mafungu lobana nwe
démolir nga, pourquoi yo démolir nga, mbingi? Pardonnez le bacane, faites pas ça chez vous, mais ma pratique en a l'autre. Oh, yo pratique en a l'autre, mais ma pratique en a l'autre. Amoureux, salide, mystère, mana kangamina, idolulo ya sentiment, mengenangai, kopi mila, naya muti, sayang mamoudou sebo, chéri ya kato se fait sonner. Mengenanga Sokolingi nga ye Belanga muchima Sokolingi nga loba na nwe Manulu faka loba na nwe Je t'aime na te motema Landu musinga na mipesi nyonso Itaka yango yosakala na yango Je t'aime na te motema Landu musinga na mipesi nyonso Litaka yango esakana nango Sekola ekangama na mapata likolo Cécile mama na koli Aigle jaune mera koli Munu sola kwelange Bana bapanyange Cardozo mamara te motemai Papi kakia te motemai Bilo kakia te motemai Litaka ya moyo sakana na yango Sirbula ikanga manama patalikolo Amonwe salide biste Nara kanga mina Minululu ya satima Mengena ngai Kopi mela ngai angoti Sayang mamono sebo Chéri ya kato se faire sunde Mengena ngai Mimi na kambudi Paris Saint-Ciel Gisèle Fossé Atiti Christine Dago Homo Christo Odette Chibambe Femme d'affaires Jenny Plain à Londres, Fernandez. Bébé Naté Montemay. Bébé Naté Montemay. Belingai, oyoyo, Belingai, oyoyo, Belingai, oyoyo, Patrick Mekae, oyoyo, Belingai, oyoyo, Patrick Mekae, oyoyo, Belingai. Correction des voix à dictat bolingo na ngai, sur les papelets lo Patrick Ofesino na zéro. Dossier freno sali koko jono texte na ngai na contexte bilengi me kopesino nga zero oye sali te pona remplacer ki le no amour na komona yo Patrick Mekae mawe koma présent na kati bongo na ngai lokola nzala vraiment na kati libu mwa moto ampiaga Josayeba na kifosala kifisa charpentier okoyeba ke na linga kyosoko ke kuna esimite oyoyo Belingai, oyoyo, Belingai, oyoyo, Belingai. Masabulaka un jour à Tonga et château, Cordonare va qu'un jour à fabriquer P.A. et Weston, Koutira Boulaka un jour à Salaya et Koma, Recevera Boulaka un jour à Benga et Pemopao. Avec les jetés, na boula quel journal l'obraio, na comme un jaloux parmi les humains. Oyoyo, Patrick Mekae, oyoyo, Echebelinga,
na bilenge kalia kolembola sosa kilota satima nange komobeta bwenike nga nazwe diresa bilengi na yo meka pusana po na zamie viagra shop oesi moto ezolinga echauffe mai na kantine esika satima nange suki nde ya yo ebandi tolanga na miso bomosi bwenimenga imobali ye tosepela lelengo yo nzamba bisa biso ya ofele bongama ye Patrick Mike mopepe ya bilenge eleki wapingo yao ndakusa krostre satimana nga reponyoki awa molunge sharako mosengo longola mwa manto mokuna mwa mayo chakuna mwa biki na sepeliso na yayaye la provision de ma plaisir na source l'autotique de moto lesanga televaki nzoki yaka togende lelo na boyo skirite sale mapona bolo isoba bona bilengi tose retrouvaka facilement et d'autres Viris et pas y a pas jaloux à la boîte si comment belle ma mère ma si yakana nanolen spoki nanga esa présent tobina mabina bilenge zanga mbona loboka pilote sur les pieds dans la fin potoleka nga bebela le litro ingana ngana boisala tosolela mapopwe mimanga na moko lokola tangwe indaka na lidi salanga lokola Winchester na ba filme ya western na matade mamilengi na chez Coco elle est comme ça maman chez les Coco elle est comme ça maman chez les Coco elle est comme ça na lopa ezala kakato lelo nasi komare wenzi bolingo na yo sanzoloko na motema ye bolingo na yo sanzoloko na motema cicatrice nango ekosilaka jamais bebe kelka na ngai nandimi jijira beko mosusu wananga nazoboya pesanga bolingo na motima jalousement jakutani na papi kapai papi kaba lete kabe ya korido ove nanga kotie mascote pinzolinanga esaliba catastrophe esoliba inondation manaka bate kudinda bakolokanga provocateur nazobanga yeye Patrick Mekai nazananga pate vierge bakokisinga na mashine na tilo abetibetinga komisinga na makoli apasudoke bate kibuka vraiment c'est déjà posa na yo mama yoyoyo yango nakomi lokola moto bazosala suki na zazu ebandeli malamu nasuke comme soir joli ye nzengula fortuna masamba keli ye nzumbuna naye yakana nos na rambe nuit smoking nanga esa présent tobina mabina bilenge zanga mbonda mabanza bozali ebele esili osala esengo na bino nyonso to bozolanda biso Freddy Bako les banquiers bourgeois ezosala esengo na Jean Sizola depuis Luanda mpona nini te na Emmanuel Kianda Kolo Mabele na Dodina Nectorio. Alors faire ekola tozali kokuba oyembi bolingo mingi menga na se constant moko oza plus côté déception. Bon, je ne sais pas, ils ont... Monsieur Zanaya, attends, monsieur, qu'on soigne ma pota. Yo mo ni soigner ma pota na yo. Naya attends, monsieur na soigner ma pota ya bateau ba mourir dessus. Bateau baza ba blessé ba on a bolingo. Mo boye. Il faut soigner. Mais na kata banze moi ba histoire non mon pesali. Parce que oui, on avec passion hein. Donc ba devant tout ba lingaka yo. Donc ça mingi bateau bazwa ba déception wana. Non, té ngai ba histoire non ba histoire non ezati na kati mais toujours ba histoire que no yoki boye
ah moi on va décevoir ye ah copine na biso on va décevoir ye ah massa on moi aussi va décevoir ye ah histoire on attend yoki boyo zuango ah côté boyo ne na ba kamata sentiment pe ça na mbanda conquérant on comprend donc talaga momina olinga kasiko blo mwana donc oyemba ba biloko ba vie o ni boyoki zuango o misulu ba yela biso ba parole ba yela biso banze moto kufa pamba parole ile nzembo si donc nzembo ya déjà kitoko ya ina ngo déjà que no eza déception tout ça ne to embi la déception siko na banza tant obinisa banzembo ndengwana ozape quand même temps so yo te staff et comme la kayo ba reprocher banzembo non ba reprocher chaka nakolo ba geno ba reprocher ata musuki non faire oyembi bêtise. Et pourtant, oui, bien, ouais. Si, mais pourtant, si on a des enfants qui boy, là on a 5 amis qui nous sont inzembo, dès que nous avons les télévisions, on a expliqué, et l'hôtel est ni kolubani, et l'hôtel est ni kolubani, parce que biso, mabe na biso na Congo, toni ko balusa eloko mutalobi ndenge mususu, yo kanisele on a ndenge mususu po na yo mo esko sentiment. C'est ça le problème. Mais on garde dans zonga toujours biso zaba na ngirengere. Biso okoli na cité. Et puis il arrive de fois au longo ngirengere OK yo loko kanisa suki. Moi garçon moi mokie 9 ans, 8 ans innocent. Il y a sentiment à Jésus des nuances à Mbaki. Hein? En fait, el nzembo yemba wana ya na monoko na ya pamba. Na chambre sala carrière. Likemba murna ngeteli ta mwana siko ton on dit yo nzembo ni uzoyemba. Oh. Mais oui. Bon en fait moi lelo biso ndeto yemba banzembo. Nazo ba na lingala. Lelo tono ba ino monoko na yo apamba. Na chambre sala carrière. Non, eza bonté na disque so yo kero. Eza bonté na ba nzembo. Tant que le babou, tout ça, on peut s'appeler conseil à ma maman que non, il faut avoir la courage. Il faut avoir la courageuse, comprendre que non, les lobes mobile, les lobes, maman, il faut soigner mobile. Mobile, il faut servir, il faut soucoler la main mobile. Il faut donc faut ça la apte la penza que non tout ça. Tu peux ça conseil. Les lobes, tant que la kala, maman va nous ça na bango conseil neni na ozan mobile, mais les lobes ça sous bon côté. Yo profiter non moté. Tout ça éducateur en masse, tout ça conseil. Donc tu peux ça conseil mais c'est bien mais on peut qu'on masque autrement. Si. Pour que Miko va comprendre, n'était si qu'il y a chambre, on n'a pas importe, non on t'a gimbé tout chambre ou comment. Mais comment on chambre, tu vas changer en combo. Chambre comme on chambre, est-ce que tu changer en combo? Mais ndili oyo ma chambre bi ba mi ke bazolanda. Té, au moins lelo hein. Oui. Donc comment on t'a lelo, au moins a na chaîne nationale balinga raté tant mususu que no ba fibala ta des alavino a ils ont interdit mabumuli banda. Bo ba mama ou ba bina ba rafia bazara mabumuli banda. Pour la nini les cas. Parce que c'est notre culture. Boko kona biso ba tika mabumuli banda. Pour ani sigo les kaka. C'est ça le problème. Le monde est comme modernisé, tout changer mentalité. Tout changer mentalité, tout pousse en aliboso et amalam. Et là, tout le monde a idée à ma baie, tout le monde a ma baie trop. Que non, et là, tout le monde a boulé trop, bisous, va couronner tout boulot. Tout boulé, t'es toujours yo sama comme non alors. Tout ça, mais je pense, banzé tout ça là, ce n'est pas des abonnés mon père, nos parents, nos bana. Donc, on a un bâté que nous tout ça, vous bana, on a peu na couloir à Oyoka. Parce que papa doit une blow en c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, on soit français, on soit lingala, on va le cangoter. Non, faut pas na Oyoba. Avant pas na Oyoba la français, faut pas yoka nam. Lingala. Bon, biso neni ba kolsa biso ko azolo banona ki Congo. Ko azolo banona ki Congo. Atolo bineni azolo banona lutu na ki Congo. Yo zo kenu zwa kaka. Ti on va comprendre que azolo banana ba azolo donc bana biso abotama na France abotama puis lingala na ndolobane lingala toujours foyer ba monoko ya mboka nanga. Alors na bateau nyo surtout ba loba ke faire rigola imba ba bêtise. Caméra zana yo zolo ba mon. Non faire rigola imba ba bêtise. Oui. Donc faire rigola aza artiste éducateur à masse. Donc na pesa conseil quand ba mourir dessus, na encourager pe ba mourir, na pesa courage na ba oba lukaka net manze monemba comment donc ils ont encouragé nazo beta ba passi ba ville ndenge zalaka ba nini tout ça boye na yembi nzembo vie jaloux
étape ya pasi to bosui esalama pana nzambe donc nazokoyebisa bato étape ya pasi ezali ya bozwi mpe ezali ntango ozwi yeba kobomba mpo bato ebele soki ozwi obungisi mbongo voilà okomikandakanda so obungisi mbongo faut pas. Alors tozonga susu epa JR Diakiadi réalisateur tozwa lingomba otiki yango kaka kompo orchestre ezani fait rigola donc la belle on est faire non liboso zo miteka et le reste est là toujours changer parce que kalezala qui est sur le tambola nzela au mona na coin au mona le bachali baya moko bonde ezala soute on ani bachali soute kalezala dit ba banderole yé donc tout changer pe mo makambo ezala combo mais c'est comme si bino bozo chance wana ba bimisa bino mais là au côté na bino moi égoïsme on est commis non oui faire rigola tant aux aki na wenge musica bien que ba wera ba bando réné ba JB to yeba qu'un certain faire rigola tant bo kabone wana affaire à quel côté ni na maison mère quartier latin ndenge moko nous sommes que non style la musique est différent mais peu importe ils ont style la musique parce que wenge ba imba rumba penata utana zonga kikini bandoto senga nayo bapase tungisinga bango nyuso bon kabola mo ba vocal mais biso so doyemba solitaire donc il y a style monte à musique c'est normal mais tant que doit na OK jazz ba yemba kati Franco azalaka mais alekisi pe madilubo bon yo ozaka yo moko pesa dalelo mbalo atana yembi oui c'est vrai okosa pe faveur obi bon mbalo yo tozwa songola yemba Yang tout ça là bon. Mais tu es musicien, c'est ça le problème. Ah non, yanga ba yebani. Bango tout ba yebi échappé ba yebi guide digital ba yebi. Misusu yanga bazala ki ba longwa. Ngana kabola li pendant tout ça l'album ba tout misusu ba zo opportunité à ça quelque chose. Donc voilà. Ils ont temps par temps, ils ont que non, le rôle à mon tout la salarié boye biso be tout ça la boye. Non, mutu na mutu a tambola c'est mon programme na. Donc voilà. Ils ont que non ni tout ça boye tout tala que non boye. Mutu misusu moni lelo ezana batu msusu tona nana mission na moko awa ba vocal kaka sala et puis c'est vertige nani kuna ni kutu nani orden ba vocal kaka sala asomba Mercedes asomba nini atika na ye orchestre aya ani susute akoma ni boss de moto na Mercedes akoma ni boss aza toujours alonga na ye non azala sute azala suna orchestre na bisote nous avons sauté donc à longue quoi ça sauté donc nous banga opesa nzema mobimba pour orchestre et mwangana non c'est pas ça ouais non on va pas maîtrise non ya mutuye moko maîtrise non ya mutuye moko donc na batu mususu oza mi yo ta mon nzelo mi yoka tam so za na maîtrise on a te muninga ba roza na maîtrise donc na album moto zo sala et na batu mususu ba sala mo intervention il y a quelques titres bon tcha tout le verrons tout à l'heure to zonge non orchestre to landa musique on est fait rigoler Abia éducateur de masse. Alors, na ba répertoire a poni libiso ba titre wana. La banza essaie sengona bino boza baike bobenga biso France. Kisangani Lubumbashi Goma Bukavu bolalite boze belé. Merci na ba peine na bino Brazzaville. Alors, tolandi bo to kutena bino. Slow. Bruno Matadi Kutsi. Babito Kindodi. Babito Kindodi. Babimbala. Ya papier. Babi Magen. Shagé Moussa. Mama Alinga. Grata munange sena yakina osia love na yo. Pourquoi yo e balenanga tarife matoto. Presque il a bisengo nanga comme il est sous inonné. Na vague ba souffrance ya ba douleur ngana leli. Slow movie song. Nelongi nanga monoko nanga koma nanga fantasy ya pamai. Na koma lokola mwa fubala no bakaka soki ozati. Atana silba decision nanga ya kimobalie. Etaleli na yo déclenchaka ba phase décisive na ngai. Slow movie song. Moteme so réclame
mata molita bisi ya bolingo ndenge richasenga mobona zali tanga mai na enfer nani moko ki osalelanga ta mati susi ye mpona batami yango na nsima ngo babisango ne retrouve nga kaka losambo na ngai ekwaya nzambe lobi soki nakufi nasala recarnation nazonga ta bebe na yo mpona récupere bafektio na batandrisi mpona rataki ntango nazalaki epana bolingo na ngai motema na ngai tozali nyonso na ngai molimo na ngai mabaso na ngai yo na sanza misato balakisaka mwana ndenge nini akovanda atako niokama na ye kasi exercice wana ekosunga ye mpona bana na motema na yo esengeli nasala nini na bolingo rei sheri pusana pembeni na ngai na exibe yo basantima ya lamu na mitunaka soki nzambe asalo na mashini nini po soki namoni yo de loin soto na nga mobima efrisonaka lokola moto atraple coup de femme un été mobiso tendresse ekomisaka ngai superman spirituel nakomaka na tendresse bilengi salamatation pesanga terrain général ya bolingo na yo atombo ouvert mpona retrouverai bareta na bapoint ya sentiment na kaede compta bolingo na yo pardon bandela chapitre ba angle plan na ba angle fermé na kosadapte facilement po eza métier na nga mouvison bebe pesanganga bebe kabelanga visa mboka ya bilengi na ewe prise en charge na nga na meto ezala sire nakende kofanda na sentiment na sécurité soki moto abosoto akotipa na bino asengi omai kopimela ye tokomona boye mwana nzambe o na makoma mekomama na bibla koya neti moi biokobamba libanga na nsima okoregrete bakoefase kombono na lista bato bakokende na lolai okobule ngai nakenake na ngai ange gabriel akotelo jamai litoi epai ya nzambe batinelaki obolingo ndenge nini obokaki yango ye laissez tomber banzela nyonso oyoke na ye tika s'il vous plaît pardon zongela ngai pardon s'il vous plaît pardon zonga ye laissez tomber mouvison pardon zongela ngai okamata satima yo bisana banakokireganisa bolamu ya feregola okamata satima yo bisana banakokireganisa bolamu ya le padre namoni polinga ngai ifo na bomema nai natongela yo Canada na wenzanga bai natongela yo Tour Eiffel nanani natongela yo Tour Eiffel na triomphal okamata satima yo bisana banakokireganisa bolamu na ngai movie encore un peu de patience chérie c'est la saucisson na les chauffer bongo nyamungo yakodena na trempe ya bilingi na ngai mpona swaela ya koplonge na piscine ya bilengi no mon bébé komsa na ndako sobetage nanga detidimeye mouvison lelo nakobinela yo badanse folklorike ya mboka na biso kamulangu yoyowa kamulangu yoyowa oketa movi sexo kodikosa bana georgi koti na mobolo bamakita libayelelelanga
saliba elelela ngai atakwena mabele saselelela oyo salinga muviso nakobosana te jamais à jamais yongulu misinga likolo akobondela sukusuku nazananga kaka na senzi te esika otikaki ngai le boss vendrier peri katalai na lokapa bongoza nango lwembaye bila botona nango ye sanduku zomi mokonzi exercice bandi bongoza nango lwembaye bila botona nango ye sanduku zomi nazangi mayele yako sepelisa yo e nalamukia bato mwetana nakotisa mae nabuki 100 kilo bafler na maboko mangai moko nabaki pungu misato mpo nayebi olingaka banyama ya lwemba ye swa mpe chakuyo nalakisi maloba ya bolingo alobelaka yo na absence na ngai ada bomba ole emimi ye soki exlava oni ebekisaka ti bina mitema umbu na yo mpo na vi po ata regard enoya pamesa karese otindelinga malobalobi na ndako ya kotala ngai batandelaka mokonzi tapi ya rouge ya lokumu natandeli yo sivisi mpe patalo na ngai lwimba utana ya balabala ntina eneko na ngai utambolela edoye mozama yosa vraiment na line ya bablibo jayo viva Ousmane Kalunji atobambi elongi lokolo noir pama eza na valer ya parkere ya virunga bongola vi na ngai na sekonde moko tanda maboko bongola vi na ngai na sekonde moko tanda maboko bongola vi na ngai na sekonde moko tanda mokolo lwembakende kinobero oh wili tembila mokolo lwembakende kinobero jetride ya mtsaka na edo otsotsa nakosala nini kilema okoinga yenga ye nakosala nini kilema okoinga caprice na yo ne kurebineka ngai elamba na ngai ya pe tezala posu na yo tango koya ekosala le plus grand festin chéri golae caprice na yo de kurebineka ngai elamba na ngai ya pe tezala posu na yo tango koya ekosala le plus grand festin oligolae yoza vraiment na line ya baplibo jayo vivan jipe mindia atobambi elongi lokolo noir pamba eza na valer ya parkere ya virunga bolamu nasala yo ndimanga tiyali na ye natikala na chemise mokampo na yo patalo kutu na babala babatina moya lelo yo bamambula na somba sapatu na ebaka te wana nyonso se mpo na yo lelo wanga linga satia lelo yo wanga linga lelo yo bosana na jiresikilani toyeba yo jalousie mosala na yo sekopanza mabala ya bato
okopesanga makanisi ya mabe na boya nsima na ya koregrete mpamba amawa motema nange nokeli mvula mpona badeception oya mbula makasi motema ezwi ba érosion luka soliso ntango ekomi nano gravité sino kokutana mpona biso mandalala olikwe kotelanga verlengale ekomi otungisa batilo moto katikama sengala ye balobi okotela ngai ikungu mpona koma kutu koluka na kaca izotama ye bomoi na ngai ezotambola na makiloma ya makala bakamaleya babimale basemenetralobiniringa suprasa binanga kona malamu okolelelakemeki mabele mokolele makeneki mabele nakosala nini kilema okoinga pesi mbote na Edo Muzamba l'intouchable na pesi mbote na vie na ngai pirovi ya petit na Costa couleur na pesi mbote na Edo Tsotsa na pesi mbote na Chico Mabele Mam na pesi mbote na Francine Pondani assassin de forme na pesi mbote na Guy Makoda Cédric Lutumba Fisto Masila Ardon Matiki na pesi mbote na Charles Tabou mon manager na pesi mbote na pesi mbote na maman nanga ma mère, je t'aime beaucoup. Ndoya maman Marie. Merci mingi na bino nyonso tu mais boutique ngana tonda botondi na 33 Titenge. On a contact à faire rigola, merci. 33 Titenge na oui. Très cher confrère. Merci na Goteka Bamba pour la lumière. Merci na Ferré Fergie Salon les Jumeaux na coiffure et puis merci na confection Serra Dasera Mireille Cédric Arline Amani Binognon surtout Bozana Batbalatinga pourquoi lelo. Alors Jésus des nuances. Est-ce que dans le monde de la musique toko le baké au ça qui vit véritable amitié existe? Dans le monde de la musique si existe. Oh master no mo boyaza si. Et ça polémique et ça question elinga bo et arrive à peu qu'il y a une falli parce que les lots boza parmi les jeunes aux défendre couleur et musique congolaise moderne et arrive à peu qu'il y a une falli pour moi appel bon l'andinga ma bête t ou as artiste azo défendre mboka azo défendre mboka mais faire rigoler azo défendre moto no ça la musique a bien faut bien sûr bien zali mais on n'est pas des amis sauf que tous aba ningate tous aba mité donc babenga na so boza ba ninga mais tous aba mité mais c'est quoi dans le monde musical ba ninga no banani pas vrai oh le banon Willy Kaembe dans le monde musical oui moni baninga na nyonso to le kana ba na maison mère je pense que tous avons une bonne relation. Relation na JDT Mulopwe. JDT Mulopwe. Ouais. JDT na pied ko mbote. Sauf que JDT na benga ki l'autre fois na benga raé mais amona na penza te. Kala na platon de robima. Non mais na lobango na so ko tata so to si na benga na benga la JDT. Bon au moins occupation az artiste et personne na occupation mais na za mingi na Seleo Babindombe Babi, on a donc c'est l'autre. Bill Clinton parce que vous avez les marquis. Bill Clinton, bon, ça fait longtemps. Bill Clinton, qui n'a pas 8 mois déjà. Oui, et non, donc bah pire aussi que banane la musique. Maintenant, on va combattre. Ah. Maintenant, on va combattre moi. Oui, bah 8 mois pire, 8 mois pour mon on a raté, mon ben on a raté. Le téléphone essayé, les réseaux sociaux, donc à ta coup tout ça à cause on a nini boité. Il faut bien regarder. Mais non, beaucoup comment là ta. Tiens, mais tu comment là, on a dit que non, c'est le tout le monde en a trop. biso eza automatique ata bomwana na te mais oyebiga gamo to na yo bobando seka bovandi bobeti masolo titi donc voilà donc eza nani Lacoste nani susu Serge Madiala donc bato nyonso tolinga na maison mère donc soto kutani courant ezala directement parce que ba bien fait zali
quelque part bah il a chef na bona na wenge à l'époque mais master il était les alardo ya Jacques Molopoe bah nous ça donc tout ça vraiment na ba bonne relation malgré tout tout le monde en a pensé voilà mais donc so moi souci ezali donc au monde talibuso tamso roya il y a personne qui problème ka non tout roya c'est comme ça tous on a ngoto mabele mame parce que ngirengire sali ouais un grand musicien le lobo et on sabi c'est sengo so ba faire rater mudanza ngirengire bon siko yo na retour wana est-ce que osozongisela ngoto nini na retour wana parce que c'est pas musicien musu bo travailler na ba staff London est-ce que récupérer pe ba ninga musu na move oui, bien tout ça na Mati Kunda Mati azana mouvement le staff London Machuda azali et puis tant on a salaki nzembo ya section d'assaut na kendaka ko sala ngokuna na ngirengere donc eza souvenir mo pour na ngai ndio na yemba nzembo na kata ba pasi na kobunda ta minyo na kobunda na kendaki na kata clip on omona ndako mo balakisaka wana eza ndako na biso dans vanda dans futela wana ndako chambre na sanga donc na kendaki na parce que moni muto azo bosa mesika uti awe banzela zo kende donc na kendaki tikuma na kendaka ya mosolo osala ezate na beta mo tour kuna na geta la nani ya bara moto na kendaka alors tu peux si bambote be na bana ngirengere parce que le lobo la fière hein tant boba ko batnabiso parce que on ngirengere échanger en fait baye yangirengere bazasu penzati bateki ba venande so baye ko ya faut pas tout arrêter le faire na bango tout ça ni oze mo ki mo bimba alors est-ce que kanisa to beta concert ngirengere par exemple endroit ezati na solo la gens communal terrain bondo ici au 12 balles babeta wana nangai ezala mokie si na proposé déjà sponsor plusieurs fois namona ezala ka bo jour to za une opportunité to sala en tout cas le lobby na sala les fours na to lukato organiser ta concert moko on a sepet ça bana moto je pense que ezala bien alors bana ngoto tout to pesi no moto bébé moi tant wa ko mi ezate boze belé grave monsieur ekufa alors tozo ko ba amituna mais na opposer question moko lecture nous sala lelo tamba lo barake qui si sur les arts musique et tambolate donc succès à bateau ils a toujours lié succès à musique surtout ils a lié na kisi donc tant on a bando yemba na simba déjà kisi alors Théo ça ngongo na yo mengengeti lupemba babenga ngo kasiti oui ils ont que non seulement muto promettre ils ont ba artiste forcé au bazali on a forcé musique parce que musique pour nini to ba yekola musique ba yekola ngo ils ont ba mususu abotami nango ngai na bandi oyemba na bandi ko avant na bana oyemba na bana ko yekola ko beta mbunda bani tout ça instrument liboso na ko na vinanga ko beta mbunda après koyoka kat koyoka ndem tazo yemba bani tout ça tina bandi oyemba je pense qui se beta en musique et na éviter pour na muto akansara kino kino simba kisi pour okoma danger non ezaka musala so eza bien malem opusana kisi ta autre ça collaboration à vous l'ancien patron na yo Kofi Olomide 13e apôtre oyimbi le yembo ko Betox mais ton patron ton vieux azole là na télévision so landi so monifer ngalo kana zio lelo on a profité na komisa message pour na yoka ki yango mondime quand même ko yemba otie mongongo nao mais ça ni c'est pour na ba clip pour azoluka moyen parce que fallait bimisa ba clip yozo mona na te ndena lobigo moni siko boye na auto ça clip na selo pour na zat pour ngapi na zamto voyage raté na auto apeta nanga ba ni tout ça voilà les autres problèmes tout donc on a ça à ce moment là qui opportunité sur le monde tout ça avec clip mais essentiel c'est vous bien les qui toko et puis félicitations à madame pas na mon album est bien ça va et l'eau est essentiel ya ngona que non nous l'eau so mi na mutema moko ya ngona c'est important voilà les vieux mon pas Tony Show Nicolas a dit DJ Quadra bon tous ces lois au fil du temps pour la présentation du 13e apôtre les temps pour nous tous savourer tous à maîtrise ya banzembo na banza mikolo ya tous à nous abo tous on ngeli ngomba lisusu
toza orchestre ya Ferregola tolanda balosu barumba mais toroya parce que on peut baza chaud côté générique côté seben on to côté na bino. Porta motema no ferme nanga nazobeta toktok evaninga banda tongo tipoko zofumula te. Qu'est-ce qui se passe mon amour makasa nzoto nyonso esili elanga babeki tomema ngai na mokongo topima elongo nazala protégé. Porta motema no ferme tidanga nazobeta toktok evaninga banda tongo tipoko zofumula te. Qu'est-ce qui se passe mon amour makasa nzoto nyonso esili elanga babeki tomema ngai na mapapu topima elongo nazala protégé. Garçon plaisir Joka Sanchi Sulu Mbemba Neshapini talasi metiere simi melili kwangole katanga moto ngai mozangi koumela te pa yo tiki ngai me baleto na bangando sauvetage ezali te. sapesi lotalita mananga edi ezwaka lisusu bezeno te amour likola bote na yo nazwaka visa ya lola lelo ekomi ambuteyage bamana edi te danga ya Jean-Louis Ekofo. Pourquoi chambre à coucher ezalaki ya plaisir lelo ekomi boulevard ambuteyage bamana kaka yo moto ozalaki kobomanga na elengi lelo lisusu okomobomanga na susi nzela ya bolingo ekomi omatretenga nazangisika kobata masusi nani akopesanga lisusu te danga deveni wawa santima elokeli mvula libanda nzela ya bolingo ekomi omatretenga nazangisika kobata masusi nani akopesanga lisusu te danga deveni wawa santima elokeli mvula libanda. Emmanuel Kianda Kolo Mabele Ken Umberto Koski Futi Mbeli L'amour est bon à caler, ça dépouille comme on dit quand on s'enlève non. Oyebi na lela yo chéri Yolande Malulaye. Bébé nanga la beto ringa kana bondela na malembe. Chéri nanga monte mayalinga kana bondela na loembo. Sokalili lili yambosi katalinga kana bondela bébé sili. Sokalili lili kana bondela bébé nanga wa bébé. Bébé mwana moke sobela elamba mwana popi Jeannette Malangi Cedric Lutumba Joka Sanchi Tala misantaka mitala na kitala tala eskozo se reprochete nasi mesi obomi moto Pule lukisu ana luboloko Francine Majarman esi obominga Sébastien Nombasi esi obaminga ye mira ya vibra Alpha Mokolo bakisanga bese moko na litamago parto équilibré bashwa na nga s'il te plaît soki azongi te motema motekopela mpona molimo ekotengama Karim Sukami akoma kobenga ngai ya kufa alobi ayomema motema
batikelanga ta nzoto navanda na mwesulenga mikolo na vi nokitela ya kokufa balage mama bile ya mbwa prefere bana nango mokuwa bile ya susi nsima na yo eli azoto na ngai eliaka ngai moke eliaka ngai ndambo sheri na ngai ya loketo mbete sheri na ngai ya loketo damu komisanga esika nalingaka yui bamoto ya makasi bolingo ebeti ngai bolingo ebangi pake na nga te soni Niot Angelique bamoto ya makasi bolingo ebeti ngai bolingo ebangi pake na nga te soni Kini Vito sela ya bolingo ekomi omatritinga moto ya mbo bakoma kobenga ngai ya kufa lobi bakoma kobenga ngai ya mone matiki bakoma kobenga ngai Richard Elofombo Achar Madila bakoma kobenga ngai Prince Berado bakoma kobenga ngai Edo Tsotsa bakoma kobenga ngai Fiston Masila bakoma kobenga ngai Rambo Shogi bakoma kobenga ngai ya dada bakoma kobenga ngai Cheri Gola bakoma kobenga ngai Yori Gola Obionike Kansabala Kokoduki sela ya bolingo ekomi omatretinga nasangi sika kobatama susio nani akopesanga lisusu didi kinwadi santima enokeli mbula libana bakoma kobenga ngai papi make bakoma kobenga ngai Martin Masinda Elamba Bichou Masinda l'encadreur des jeunes Bichou Masinda bakoma kobenga ngai ya kufa lobi aomema motema tikelanga ta nzoto navona nango eshutenga mikolo na vi nokitela ya kokufa balage mama bile ya bwa prefere bana nango mokuwa bile ya susi nsima na yo eli ya nzoto na ngai eliaka ngai moke eliaka ngai ndambo sheri na ngai ya loketo pete sheri na ngai ya loketo damu kobisanga esika nalingaka yui Tatiana Silva nga moto ye makasi bolingo ebeti ngai bolingo ebangi pake na nga te soni Juliette Démiance Mokonzi nga moto ye makasi bolingo ebeti ngai bolingo ebangi pake na nga te soni Julia de Silva Jésus Nazoki sena ya bolingo ekomi omatritinga nasangi sika kobatama susio nani akopesanga lisusu didi kinwadi santima enokeli mbula libana Merci Boss Monde les Salomon du Congo Alors, Mbanza, wimbo esala esengo na Jo Onzaya ndeko anga propre. Mpona nini te na gi ewa na Grenoble, oh là là, gi ewa mokonzi ya Grenoble, mais na banda tozokoba sika boye tokoma chute tozwa ba question eza ya makasi fait rigola bobima lelo boye totana ba Trace TV télévision échanger couleur musicale eza souté kende biso tozali ya boye banzembo na bino pe bakumba ba reprocher mila ya wa boye moi ezate ba Nigérien ba gagner terrain ba Ivoirien ndenge moko bitumbo bo bunda ndenge non mais jusque là biso tozala likolo ngana ebiki tozala likolo parce que bandeko na biso wana bazobeta na France na babeta ba Zénith te na babeta te bango basala ba playback basala ba playback donc maintenant au biso tosali pendant 5 ans to ça déjà 5 ans tozobeta na poto te voilà ceux qui ont 5 ans wana je pense pas ngoyo ka bango te parce que na ebiki biso ba congolais toza fort
donc toza fort wana eza nango biloko banini tosa boye eloko nini ezangi biso mpe tosala nini wana lelo tosala banini tosalingo ba 4 minutes tosala banini batempo mais beaucoup me rejoindre bango na ba 4 minutes parce que bino eza ata bagénérique eza milai mbabano eza mindele mbabandango babiloko wana eza déjà ya bamindele mais bachaîne wana mpe batrace tv wana eza ya mindele eza ya banigérien te donc exigence na bango ezali ke no nzembo nyonso mpo eleka kuna fo eza na minutage ya mokuse donc bango basali kaka ndenge trace tv aza koloba na bango. Ok. Alors, tokomi boye nasombeli suka bisanga caméra na biso eza wana mais tika na avant na poser question suka bureau nde oh là là. Merci na CG Vasco Mabiala, merci na Blaise Polo, surtout Blaise, merci pour tout. Merci na Papi Magene, Trésor Congolo, Bayavi, Zaponda, Shagi Moussaou, Garçon Plaisir, Papi Mbala. Alors, tout comme Bonasuka, par rapport à la musique Nabiso, on peut penser en tant que Ferregola, au relevé défi en Andengini. Non, tout ça l'effort. Et ça, on a immorté, on a bandé comme soussou, on a bayé misusu, tout ça l'effort que tout relevé défi wana. Donc, il aura bien de l'on a Congo, ce qui est bimi. Sauf que comme différents cas, les alaki sont les lots moins bimi, mon ina gros en opé. Abeti yango mais comme les asso ndingo atechange ba crime ngo natanga kala nezera yango ezozonga wana mutu na crime na ye mutu na nini na ero eza on peut mabete mais bon yango wana ka esala ta musuke noni boye mais mutu na kona ye je pense qu'il y a bunda to bunda cause na biso que non tozong sanini wana mais je pense mingi ezala tant tozong la situation na poto ils allaient bien, surtout pour les musiciens, ils allaient mingi malamu pour la compter parce que bah que biso ba congolais tous fort tout le temps ça va ça la minene ils allaient yangona mais mis à part ça bon nous c'est vraiment bien aux un studio prochain album voilà tout dans studio toujours préparé album Namiorengo Kyo qu'est-ce que j'avais dit pardon on a un nom bizarre autour du générique mon gars checkele nini checkele pété qu'est-ce que j'avais dit tout ça l'album je pense que tout ça ba rumba moko zakuna ba style mo ba chanson zakuna na nzemo ya Swahili ya mto boaka je pense dans un mois et les gars on a ba chaîne on a misusu tout ça donc vraiment toujours travailler dans mon thème moko malembe donc quand l'album basé là quand donc la normalité album normalement faut bien décembre mais vis-à-vis à Tamoni album temps au préparer en tout fait à la poésie sur le limite décembre été mais je pense février donc ça la bonne au bimi si album na yo à côté à groupe bien ça va faire rigole mais toujours ça la bouille quelqu'un Barocha album nanga après album attends tout ça les asuka bon essentiel que non mutunyoso malé va se retrouver dans quelque chose et ça bonne chance quoi bien sûr nous avons la chance de vendre belé il y en a le baguette non faut nous avons la chance de vendre belé ta oh vite imana na maison mère c'est pas facile pour ça kitoko yango ça c'est non ba ile nzembo kitoko te non et loro nyoso so eza bien voilà ba c'est ba rochamo quelque insecticide na quartier latin voilà nzembo moko ka et ça va bien et ça kitoko moko et ça la ko pe makasi voilà il y en a bige loro nyoso kitoko donc loro nyoso kitoko ko bomba na ça mais ça mikolo na komi fidèle na ende trop mongo lokela kiti kuba donc na ko banda ko yoka muto moko tine soka président ta oyo voilà donc même Nicolas Guy Digital moi quelques nani échappé Marc House morceau là bon super espérons que vous avez chance de mobimba ya mobimba bena ya mobimba bena osalana merci mingi parce qu'on dit qu'on a une invitation à Piso merci na sepeli na émission conception je pense baninga msusu ba collègue msusu vraiment ça émission mo que non koki koya pour s'exprimer parce que notre temps toyera na Caribou prochainement au bandoya kaka so bimisi album ndo yo présentant en tout cas vraiment où les opportunités moko les a vraiment sous une opportunité boss ventrier na lukapa yemta simbi mikolo donc boss pena yemta simbi mikolo na ngola muta leki azate donc elobi nango peri kapalai donc boss ventrier ba Rolanda biso na bige temps aussi ça mon choueke et oya pour na boss ventrier numéro 1 donc na sepeli mingi et merci na batu nyonso donc na Congo mobimba Afrique mobimba Europe mobimba na bigi bazolanda biso à travers cette émission donc
plaisir et ma casse. Ok, n'attendez pas une équipe technique parce que tous va professionnel. J.R. Diaki a dit, le réalisateur Jonathan Moubalama, Maxime Androkwa, François Kapiamba, Barbosa Masela, Gelo Rolenga, Amourelando, Redempoi, Sicilelo, chef Vouda, directeur photo, Lumière au Esaïe. Merci Nagelo Ndombe, Papi Ndombe. Pongo, Malobombo Kayo. On appelle ça programme, tu as un concert live, il y a loin des autres, mais le 13 novembre à Paris, et puis tu as le 27 novembre concert à Kenya, le 28 novembre à Tanzanie, et le 4 décembre double concert à Dubaï. Donc tout ce qui est Dubaï, bateau à Dubaï. Basé sur le 4 décembre, tu as s'appelle Sabano. Et tu as un concert à Dubaï? À Dubaï, et puis na Pessimbote na Chinaz, na Pessimbote na Aigle Jaune, maman na Colline quoi. Pessimbote à Tropi, Mbote na Batutu quoi. Ok, merci Mingi, Botika Malamo, merci à Monique Bosso, Sandrine Mampouya. Tokoute Nemno Samedi Zali Koya. Odette Chibambe, femme d'affaires. Allez, au revoir. Imoye méchant, motonetizaka ye, sekolo na ye, oyanga ye, na chelobo kwa kangema ye poso. Soni pe susi, boyo moto yebika, tia nzoto na ngai, ngai na zelio na poziswa bandoki, tokumbwe. Bilamba na meza wapinga na bata ekopesi mbite, na mekilo wakona ebela attention, abwakisi, kutango tiaka boye ponini, satimatema monuwe edo. Bilamba na ngeza wapinga na lata ekopesi mbite, na mekilo wakona ebela attention, abwakisi, kutango tiaka boye ponini, satimatema monuwe edo. Mukilanga melengo pimelinga na mesana kuganga muzapa yena soyo kelengi Mukilanga melengo pimelinga na mesana kuganga muzapa yena soyo kelengi Biyo kayo ketobola kapiti mpaya bolingo Surtout maloba basongere leki motunga batina mutu na kalite ya kutubula balovi ya baninga ngai bakabole mokuwa na poswe pasi wili tembela bakosinga alibata batama nakukama lilipo bango baseka ngai alibata batama napesa mokongo babeta na virunga alibata batama Emmanuel Kianda nazalaki alese na maboko edo na ngai ata navandaki nebonga kasi nazalaki toujours à l'aise batipe ezalaki nango na mokaba te ezalaki nango kitamata lelo bakangi na chaine liboso ekomi nsima lelo nyonso talanga loketo etali bavoisin kisasa navandaki nanga na chambre ndekosongela koti oba moni mobali nanga na makambo nakangi bisaka na bomi libala olena tunata osomemanga wapi tala otelemisinga na yebonga na ngai ya bolingo natelemi desedera 12 na ri ya susi na soiri nanimi nakota busufa bakumanga bien nzambe abakisisaki ya makala likolo na nga boniko moto na paso ozobakise pasi oyo kidoki te longwa tudu ngoma inere desere etini mopepa malele santinela kolala na nsima ya ndako nzoka edo muzamba koteline mere shefe yoka bango mopepa kitokwe yoka bango mopepa malele okisako darada desere etini mopepa malele santinela kolala na nsima ya ndako nzoka edo muzamba koteline mere shefe lanimalmanda ya diva sheri na ngaba mwana na aniversaire bolingo na biso kolia na mama to ebele te
nokozokisa motema moto kuta bien sacré atako vole choli ba sentiment lobelaka ngai mona yango lokola foto sexy na maboko ya ndenge wilitemela bakosinga ye nakufa malili mpo bango basekanga napesa mokongo babeta na virunga ye Ferdinand Doctorio asinga lokola farine yobetanga na katapende balolanga na te ya tumu na esalanga na formali kotisanga na kata fermentation ata na bebe yoseka kolozolanga ta na mayone tinorosiso yitanga oliyanga na lelaka sokolobinga na lana nganga na bana balana sokandulunga na telema nganga na bote kotelema asaranga diema bilokota diemba lobinga na diemba bilokota diemba Choisis ma tata ange céleste. Choisis ma tata. oyo shifeko papa na pression maima nayebebeke bolela mai bolingo nteli na edo eza molai lokola tour efaya ntubentubu nteli susu ankoro nasufraka deja edo na bolingo na yo mozamba okimaina babango lokola macha vita na yimana poyo ozala ble nyonso poyo momangai ndakomona ngane nakola nanu na bolingo te arete mambo chibilu wembo nijesesa excellence babiye biena oyebi bieke bolingo wuta bana bomona podokolakisala batoke yo boyinga shimelela grau ato isayi inere deseretini mopepa maleli satinela kolala na nsima ya ndako soka edo muzamba koteline mere shefe lukamba moko pepa bituwe omonete ekeneto jamizola sulumema batima mbulu rosesa mufuta rogesokanta Yagora, Gangapua, Ikua, Ana Gangapua, Venezuela Gangapua, Ana Gangapua, Simoso Gangapua, Usama Gangapua, Rosa Mufuta, Angela London, Babu, Babule, Abanda Disada, Sada, Lita Libaya, Etabadi Bada, Ezoneda, Ana Wanda Wanda.
kidogo na yete abelaka kolanda batondo na yete abelaka shingo mabele mame de musamba abelaka nalo bibola nalo kolo na yete abelaka Chéri Kola Nicola Abakulutu Leonardo Miss Colon comment Hello, Mama Luma, Assassin,